Oh, en français, j'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV. Igela coiffe ikote Papa na Kerwan éternel Kenaya Kanda Taba ikote Sensi Nganda Taba Fenenene Nganda Taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerwan éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand 93 320 les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomi tongisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomi tongisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga mabete Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci si tu es où, mais là. Raph Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Congo Boroto, ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo ndé. Ouais, Balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo, babundana nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a des boss là. Merci, bonjour fidèles internautes et bonjour dans le monde entier. Tout basé opportunité, on a besoin de net pour moi. Je suis toujours là, votre simple serviteur. Miguenyema, autrement dit Papa Ngeli, bouche autorisée à la communauté congolaise Nakati Angola, bouche autorisée à Bakongo Nakati Mboka. Nous en Angola précisément à Luanda, place de écoute à frère Ndeko, camarade Mista, grand star Yamboka, maître Dangi. Muto abeta porte ma belle fungwa ma belle tosa Angola. Pour ça blackité ba mwana ba Congo mora crochet na mboka. Ndeko na biso Yannick accrocha na afromante PC mbote. Et puis maître Dangi abeta porte ma belle yoka ma belle fungwa ma accrocha à s'imposa. Maître Dangi non sûrement du Bakongo. Donc yele to me ko décortiquer vite fait musique n'est plus un nouveau son à celle biso danse du paille.
dans Soudupai ils ont cartonné en Angola. Dans Soudupai ils ont bêta. Ils ont un nouveau clip, oh abimisi mikolo donc noko to yambi azapena grand star na mboka o Angola. Mais no bakalingala. Azapena vedette. Maître Dangi oyo o akoisaka podium. Oh podium tobokaka. Oh Paulo Tudilu le sénateur. Abetsaka yena faire na Angola. Yeyo Maître Dangi yeyo to yamba ah c'est net pour moi ben tourne tout boza brancher. Yé mutu tango faire tango abeti concert à Kiti faire tango mati podium bugani yeyo. Il y a des bambula. Et sur Kitimboule beti. C'est pour cela, à l'époque où on a, et ça va 2 ou 3 ans passés. Pour utiliser la ponagie, pour aller grandeur naïe, pour aller faire rigoler. Ah, on a la production à Paulo Tudilu. Bah conseil boyora que oh pour Dieu me paye. Après on quitte pour Dieu me paye. On a province après on quitte moule bandit. Bon, alors on a qui se fait non dire ya makasi mais tout me goye bango lelo. Monsieur le bureau d'internet, nous cher Maître Dangi, pouvoir, tout le monde est canne. Bonne santé, non, premièrement. Santé, ça bien, il y a bien les gars, problème de poison. Déjà, si ça va, il y a un moni. Tout bien, on a portugais, mon danse à des plans. Donc, il faut changer plan. Donc, il y a un changer G. Il y a un autre canne, tout là, tu qui Nigeria. Donc, il y a un Mikolo qui est côté de Nigeria, il y a un autre monde, donc, Mikolo change pentacle. Longo na matza ko robino ba Nigeria malamo mikolo ba bango engulu kwako engulu ngwa kara donc inazo ningisa yango wana tout monde qui lobby na les sénateurs Paulo tout l'internet ezaki tombé bato balobaki trop ba jaloux oh dangina tout dit le resimba les souté pour dire bon ah mais tout dit les a vie dangi mais tout le monde tout dit les a déjà d'accord à accepter pe après si on va soukana nous le oh le loké biso ba Congo biso bato balingala na bangolais toko chayo po toko soutenir yo na ba concert autour la pesio toko solango relation na tout les zongi non correct ni bato bano kanisa mabe tout dit yo na yo simba di souté Maître Dangi na tout dit lo Dangi falta tout dit lo afinga tout dit lo simba tena tout dit lo balinga ko ba bunda tout mais tout monde ba photo déjà na internet lo yo na tout dit lo d'accord et puis bon on ba compter déjà faut bo nyata pour na sa communauté congolaise na ngala za artiste tout dit le vient dans premier producteur oyo alobaka lingala na mboka oyo Angola asala ba exploit minene na mboka oyo he balobi singa famille ebenda na rame et kata na raté ceux qui ngana parle tout dit to bendani et ça pour na ma musique parce que ça bongo mais na minute oyo nazo beta na vena nga tout dit lu na Angola concert eza moko to bandango les 4 les 5 les 6, les 7. Tu as le marathon. Et puis les 10, les 14, les 13. Et puis les 10, les 14, les 13, tu as un junior. Donc, tout le bagalingala, aïe, puis place au Zouangaï, na marathon na Palanka, na Robeta, on a spécial Maître Dangi, na tous les musiciens angolais, na Soukanango, tu as un junior. Donc, na Angola fait ça moko, parce que Batbana posa ba mona Maître Dangi à live. Bamona ba ya mafuta bamona ba papa nde bazobina ba fecho za na sida da Luanda eza na ville ya Luanda na Angola eza moko donc yango moninga na ko telemela parce que na ko ki lobi amno danga ko sa ba podium ngana loba mingi te so na lobi lelo parce que bo bomba vérité mais vérité le bimi na yebi oto ngana ko isa bato na podium animateur ba kwei ba leader a kwei mboule beti ba beti sous concert et puis lobby na on ba bambi bango ba lata loba on la lingala parce que bato ba na Congo ba yeba rater lata eza linzanza ba manzanza ya gazo ya ba secret o ba Coca-Cola ba canette o ba benga on a Petrangola on se comprend parle tout dit à côté là bango na bive ngala kabona na parle tout dit parce que parle tout dit lo abana ko triquer nga abana ko côté la vieux wana nanyo comme les années faire gola alors côté la vienne faire gola o dangi boma moto za vienne na yo ko lien na gaz te yangona aza vienne ngai bien sûr mais mboka na boka na ba continent parce que angolais za Congo te Congo angolais za mabele na nga Congo za mabele na yi et puis na Congo kuna ba kabula mabele parce que na yebi ke fali pour za danger
awa tous les angolais bayebi fali pupa ye bayebi yete mais ngaso na beta kina ye na mona ki kaza vraiment no sola bien mais na comment na exemple de tricage yango na ye ko yebisa bino tout ozala mukongo ozala congolais o immigrant na Angola concert les moko les 4 les 5 les 6 les 7 après ça tozana les 12 na les 13 tokuta na junior après ça na ko beta banje masikezo na ezobima na disque na zobimisa après tokuta na libulu ko babenga ngo Ciné Atlantique parce que na beta ngo déjà na benga saka artiste international ko la Wilo awilo longomba tout ko suna zo beta ngo na éviter soki vena nga fali pour ko beta tout parce que eza mama ba professionnel makambo eza na mboka concert eza moko ya Meshke Dangi kolo mabele boya bokoyoka dansa Dubai o na lingala balobi dansa bapa mi parler déjà bimi eza libanda na misu na nga nazomona ngo et troisième pe koli ka ndenge lobaki troisième koli déjà ngane libanga ona yawa te na yesi zibe service na zwakata 37 koli awa na zibe service na mbala moko 37 oh ngaku na banga kina esi mwana tiaka 3 ah bon yiba yango na kiserie na bango ya musala basa pe na Brazzaville mwana lobaki na nga pe na Angola bazali na Angola bazali na Brazzaville seke tobenga bango monde entier ukanseri ukola mundele na moni yango acha mundele te yo mutu uza na France précisément ezala na Paris ezala na Rennes ezala na Lyon ezala esika nini soko uza na poli na yo kunyokoma na yo te banimero na biso yango wana benga na yo zibe service akulivre yo carton pe kuretire ye muku akuya kuzwa yango pe akuyawe na Kinshasa kaka Kinshasa te ya Maniata Makalu na Point Noir na Brazzaville na Angola na Kinshasa place à Robunga ezate Hugues la coiffe Ikote. Et enfin je suis arrivé salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Papa, maman pas comme il faut papa binat. Yangwana, donc il faut bima. Meshke Dangi, merci pour le respect. Il y a RP à rendez-vous na biso et ça biso vrai bien. Le lot est grand na kati Angola, mais ba remerciement peut ça va banane. Pourquoi le lot Dangi monde entier tala yo le lot biso yambi opposa Dangi. Pourquoi remercier banane ba sala pourquoi Dangi? Premièrement, la remercier na Nzambe o asalanga pona koma Dangi. Jésus-Christ. Deuxièmement, na remercier na tous les vieux, allez piper nos landages. Voilà, allez piper. Allez piper nos landages. Jérémy Samakuta. Benvindo Pululu.
Inos Pululu Kota Rafael na Espagne wana baza ba VO basali nga lelo na koma pe lelo dangi à part ça ba Paulo Tudilu na nenga makamba production a comprendre que petit na biso za mingi na monde ya musique angolais mais côté batalingala eza vienne nga muta a bendanga lelo a comprendre que petit na biso akanga parce que ba sine quand ko toni sango za ba jeter ngana zala wana na beta yango et puis ngana tchaba ngo ba poa et puis ko inviter Wilo Longomba longo Europe aye hôtel à danger par jour $500 mais ngana uto za na Nigeria to za na vena nga Wilo Longomba sozo mona na lati be bilambo tu na somo na Nigeria nga zali na Lagos na Nigeria mise mon côté kuna nde ya Wilo Longomba après Fali Poupa le reste et par exemple à solo donc son na lati be c'est parce que vena nga Wilo Longomba yebi masolo to sola kina ye bango baza ba mission international ba défendre Congo ngala za on a défendre Angola le reste on ezaka masolo ba vemo ba beta kala bozana bango za on peut ba bete parce que monde des monde à vitesse vous comprenez ngala na kenda Congo te ma musique na ngebetaka non nga za témoin ba boîte beta que carton même ba congolais bana kini ba vrai kinois baza rappel na poste na dangi bando sala ba succès bando bazo beta na ba boîte na ba TV Congo na ba radio ngala ko mwana ngamona kini mais oyaka Congo te ilo oni sanga oya Congo te mboka na mboka ezana bakamu nango avant na Congo cela veut dire il faut na tout na nzambe na oyaka bongo te parce que monde la musique à Congo eza monde de jalousie ndé na mona ba vie mususu atani na Congo mais ata mutema likulu na leki mo bazana ngola ngana beta na ba fabricants be teko oyo e beta katina ba kuba disons Kiba Mexique mais fabricants ayebi non na kena Mexique te mais pour la musique on a été quand tout ça na ye et beta katina ba Kiba na ba Mexique ngala zo ba contrat tina ba mboka na tina ba Mozambique OK ba musicien congolais ba komate les seuls musiciens congolais koma kuna a Wilo Longomba na Papa Wemba parce que ngala zo ba ta on a beta concert na Portugal ngala sala une minute de silence ba Caverdien ba portugais ba tutu bazala wana ba tumu maboko likolo Papa Wemba kufa ngala beta concert na Portugal asa grand musicien kufa lelo ngai na zwakango na motema na yebi ke baza ba papa o ba bundi pour la musique africaine lelo ba européen ba valoriser musique africaine so na zolo ba benga na sela ka mingi ba pays francophone te même ba pays musique na ngai beta na ba pays francophone yo yebi yango ngala zalaka me ba benga ngaba ba Guinée Conakry foya ko betawa bata ba Kiba balobaka kutu kuna balobaka espagnol balobaka espagnol bata ba Mexique ngala sala film na Hollywood eza film ya ba américain mais ba album na nga complet eliminado beta na kati film sala na Portugal na France lelo le kana ba TV5 na ba chaîne bel internationaux eza elingo ba te pona lobaka te ba muninga na za yuma na za ka yuma te ti yo na kino kaka o uta wapi brut comment na yo nani Afro Maje Tsunami yo Angola Mozambique ngai yeyo na lobaka ngoto oyoka ba nyangala na beta mbuji nyangala aki angole eza pona musala na nga na beta ba eliminado tsatikita eliminado na elimina ba misie tout oyo bazalaki awa angole ko mina maboko nana ye bien ote na beta ba biloko be mwana nzambe meshe dangwe embo tikiti embo kwami embo na beta ba nyama kofina nyama kofina na Yesu na matora na ko chamusa pi cha na mocha oyo kake animateur a faire gola iba krina nga na ngola na ko chamusa ba animateur na mabazo iba ba krina nga angola ezana maboko toke bouge meshe dangi et de groove dansa du ghetto et côté quoi maman et quoi chérie et quoi tsunami et quoi okozwa ezat nyoso wana euta kotoyo bayibaka ngo me bandima te oso comprendre sona yero loba lelo parce que Paulo Tudilu aza le seul organisateur à la fête awa na bato baloba lingala Monsieur Danga le seul artiste oyo na Angola alekaka na ba TV alobaka lingala ayembaka lingala
ngal masali ke lelo lingala ekotawa po a discrimination za makasi mais lelo na moni ke bato belé ba ko sala ba bilo mo boye eza bien te ngala ya na show wana na concert wana ba ke lelo podium ezo ko ya muta okufa lelo bino bo monango podium ebuka na deux parties mbule koti na kenda na bango lunda na dundu babanga bango mabanga babeta premier surtout deuxième troisième bango mabanga yo yé bien honte si et bon ni temba ni susu mais lelo ba tcheli en face ba date so ba kalelo eza ba date oyo faire faut beta na mboka mais chez dangi faut songa 8 jours faut songa sur Nigeria poza suka ba date na nyoso ya concert yo kwese mais yo za grand star ya mboka o Angola o bangolais banandaka o ba congolais balandaka o ba Congo balandaka o suka wapi est-ce que en Angola ba yebié yesa beta musique peuple angolais sepeli à part Fali Poupa denga kanga Angola tina bangolais ba yaka concert na ye ye bangolais ba yebié à part Fabregas na coach na eteko yo yebiango tina ba Congo Brazza na ba point noir eteko betaka Fabregas lelo za artiste confirmé na Angola ba yebié à travers ya mèche dangi parce que to ça na featuring ya musique eteko mais Fabregas pe ya mado e kangaka à part eteko mais ya mado pe crochaka na Angola ya mado e kangaka na niveau ya ba congolais o ba vivre en Angola mais tant azande konanga et puis Fabregas ada fort na minicho ngala ndimaka ye to betele mo maboko parce que aza le seul jeune oyo a un succès international ngai na yakin vela nga wera nsona zo bengsanga na zo yakin Fali Poupa ayebi meshe dangi nani ngana za le seul artiste on a zo défendre Angola international professionnel bayebi ngai ki nani meshe dangi ngala kena ba Mozambique na Tonsa stade est-ce que mise congolais na Mozambique bayebi à part Fali Poupa na wera nsona na ule longomba mais ngala bête na Mozambique na sala ba plein ngala kenda ba Cap Vert na Tondisa na Cap Vert ba yebi mise congolais nani à part Papa Wemba Fali Poupa aule longomba ba yebi suna et puis ngala Congo la musique na bête mais na yaka na Congo te non yate so na bibe na ya Congo ezangi yelo rote toza na mbongo toza na kolia toza na David Lutete zawana déjà David Lutete yo za danger. Le seul boss congolais à Mbongo na Kine à David Lutete. Le seul boss angolais. Le seul boss angolais na Congo. Oya Kanga et David Lutete. Dangi toi moi de la femme, ba mère ba la biso Elodie et Fefe na Hambourg, les seuls congolais soit écouté na madame Gucci na monsieur Gucci, la puissance Elodie et Fefe, maman Angèle Ombolo la grande maman Angèle Ombolo. Maman Ida Oenaetu et puis maman Renate Ngombo, maman Fulbertine Samba, moi aussi docteur Samba, Gilles, venant Gilles Kayoul, le sénateur Mokonzama Pata, grand prêtre Mandela Weston, docteur Yvonne Dalmeda. Moi de la femme, le belagoni, Mèche Dangi. Moi de ma mère Badingara, moi de la femme. Moi, maman Balela qui Mèche Dangi refoule les bandits Angola, bazo refoule, ba Congolais au baza, à droite na notre été ngana kenda kitina kutani na ministre de défense na sololi pona ba congolais o ba bane ko lela ba yokinga parce que ngana sala propagande ya Jean Lorenzo ya président na biso en Angola ngana sala propagande na élection aipsinga Mèche Dangi to cha calme ba bane ko refouler ba bane na Lunda et ça là-bas côté Luanda ngana tie calme na ke solo na ministre de défense ya Angola et puis na solo na bi talanga ndenge na sacrifier vie na pona ko beta ko tama na Jean Lorenzo nana yebite na Angola Mèche Dangi ba benga Jean Lorenzo ya Afro House nana yebi honte mais Afro House okuta banani na Afro House tongo bandaka musique no en Angola na Afro House tongo na yaki na kutaki bamaso le labeli liboma nani o musa mo sambela wa beli liboma na kuta docteur Chubi ba betaka loko mo ba yibaki musique abi ya nini ba betaki musique mo ba betaki succès awa manioko na pondu ngala ye na isi mais bino nani bo jelo ka mutabeta na Congo boyo nangu et puis na saluer Bill Clinton place aza kala mingi te palo to dilo ba sa Bill Clinton na Angola ngamutu na lobby et puis zo salama. Et puis il y a Bill Clinton so sangisi mayele na biso ezala bomba
mais na Congo babombaka Bill Clinton po bayebi kaza maman animateur. Bill Clinton aza muto lelo a développer animation Congo. Ezaka pona ko bomba vérité ba tiaka ete. Mais tant ngona yena ngola na bandi musique na kuti ba ujbana o babenga babana. Ba bandi musique ya maniro na pondunga si bango non. Bosali mabe parce que musique ya mutu na Congo ebeta bino ko yiba ngote boyimi na ngola. Ngana yeli bango nyama ko fina. Nana yebi ngote na match à Real Barcelone nyama ko fina zo beta na mi-temps. Ba tiango ezo beta wana parce que biso musique na biso kendaka mingi likolo. Portugal, Espagne, ba côté comme na likolo. Brésil. Nana yebi ngana sali ti ba novela, on a Congo ba benga novelage. Ngana sali ba novela na ba star brésilien yo yebi ngote. To bengi si ti ba brésilien ba yé na Afrique. To sana bango o bo benga ka série. Berceau de humanité. Que ba brésilien ba uta na Afrique. Ngai dangi na yembi nzembo wana. Ti na ba chaîne na biso ngola na ba zap ni ba lakisi yango. Ezate ke pona lobaka te bomo na ngai yuma na zaka yuma mutu te. Nga na beti sina clanti ku jeune le rôle nga. Moi na ba 30 ans mais na ma propre fort non. Na mamongo na ngai mo na beti sina clanti pona bengisa wilo. Tanto bango ba beta sina clanti bazela pa tu lo bengisa bango. Ba la sangani. Mais les gens en face il y a fait rigolo na ba date na onyoso ils va jour oya obeta yo poko beta les sénateurs parlo tu dis ayo ki kolela ya communauté po yo aux artistes oyo communauté congolaise oyo ezalaka awa bana ba Congo o bazalaka awa et puis ba ngolé o bazalaka awa ba sengi mestre dangi na maboko ya Paulo Tudil yo zate ke oyo komi betisa na Angola ndeye komi betisa aux en face na ba date nyoso espoir nous promettre biso ba tulinga musique na Lion tambola raye moko ba même ba tambola ngulu pa nga za lion soki alinga cimetière na ngai na ko diminuer ah auto na TV o diminuer parce que ngolé za na maboko sina yembango ngai le on a valorisé bino na kala ki yo za na téléphone wa cher mais polo ba na téléphone kaka so ba yo ba lingala ba beto mbata na ta cher akinu e Congo pa tata fala mutu lingala bana ko boye no ba lingala mais ngana yembi ba njembo sali ke lelo discrimination si là bino bo vanda bien lelo bo sati pe baro la ti pe mo fashion no zo tambola na danger na luanda pona ngai nzamba limisa ngaso na kosa to so na lo ba mabe c'est l'artiste ba Congo o sala ka be Michel lingala ça complexe mais lingala za langue ngala za ngolé mais les langue et puis Congo est un grand monde, lelo et sali que musique africaine ezala. Na pesi tout mbote la musique congolaise nyonso. Tina chaka Congo. Oh, il peut chaka Congo. Mais maman nanga la sanga chaka Congo na yebiye. Ayemba nyemba démocratie. Maman nanga la sanga donc tina chaka Congo na yeba musique congolaise nyonso parce que ngai na zangolé mais na yebi lingala et puis na yeba musique congolaise nyonso. Na valorisera bango mais Congo est sali que la musique africaine zala mais to bossa na te Angola o ezanga na ba prêtre nango c'est Maître Dangi na se vanter te na lobi mabete parce que na mboko yo sina quand tu komela rabat mais nga na beta yango et puis o alinga telemela nga na ba date nga na tena Paulo Tudilu italien ayebi yango bien ndenga kweka na podium soka zongoli suko telemela nga sina kati ko muto ozala te batu tout ba ozana nini na palanka et puis palanka eza sika oyo batu tout bayebi balobaka lingala bazalaka bi pouvoir no zara neti kote wana ah mais nga la remercier banoko bakoko o Mister Zila lobaka bakoko 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 to uta na bakoko babi bo konje uta na bakoko donc ngai naza muto natalaka Mama Philipinga natalaka na nyoyo et mama Kipavita natalaka Simo Kimbangu donc baza bakoko donc c'est ça meshe machine batutu kala mingi te makambezo banda soka tie date na mukolo mona date na nga ayeba ko sala mpiaka po ba momi to bien ba roya Louvre va nous vendre nous Louvre
tokoteka na Louvre puis bino bamomi tu botekaka otekaka madesu otekaka na Louvre otekaka nzoto toza na bino sikoyo baokei wapi Mèche Dangisa lobby. Et puis la publicité qui toque avec Paolo Tudulu, il a fait il y a $10 000 pour la publicité. Est-ce que Miguel non c'est là? Oui, il est le seul manager. Chia bari. Il y a eu dans le barne lingala te, azane kabinde. To sana yona. Donc ma kameza héroïne parce que ba DJ HK ba yebi makamboyo. Ba DJ Nyo Sokoto na zo DJ Jésus. DJ Jésus. Eh Yesu. Donc ba ngala ba DJ Yesu. Nzambize. Donc ba yebi makamboyo. So yo yena yo po mekalo yenge ko simba te parce que ngane la na kani so na beti yango mai kabwani pona lo barate naza yuma te lelo na lobby parce que na muri buzobeleki mingi na telemina loba lobby na yoki souci DJ HK solo na ngala bia donc il n'a vu kani au manager au travail to andabe c'est ça tout le copain maître Jdangi très beau de travail to andabe ou du show ta entra ou du dinheiro ta entra tudo tá anda bem. Graças a Deus está tudo conforme a gente quer, está tudo a caminhar muito bem. O Dangue ainda não chegou no Cabinda? Ele já esteve lá em Cabinda e agora com a nova música vai lá estar novamente. Exatamente. Dança do pai. Dança do pai, dança do pai, dança do pai. Dança do papa, mamãe fa bota, fo papa binat. Donc maman fa bota, fo papa bina. E dança akumula Simba Nyeta dança do pai Satana kuna gundiko oyebi ke side ebomaka peko side zalit soki olingi basili so carrière te side l'angolais ali okufa wa parce que ngane naza maître mabele oyo nde nazo beta nzete na ngaboye palo tudilo ayebi tango aye abi dangi fozala wana parce que ayebi dangi azanani et puis mige nema azanani na pesi fe nga fali pupa mbote babi contrôle to contrôler bango na nga ngola na contrôler bango et puis nazo ya kin DJ Abdul atomo so bana moi mikeba ko makobeta banzembo na ba boîte o taxi jaune nazo ya Spilulu na Lubumbashi babi trace kitoko tout nazo ya kala mingi te pour style nga na pesi bino na Congo lelo bino tubo komo betango international c'est international donc nazo ya kuna kala mingi te nazo ya beta musique wana pe bozo comprendre. Voilà, merci Mèche Dangui, on appelle Wanzele Bélé Toko Joao Tanya Soté, merci na Gacho Noble, Nobicité d'Alessan, Roi Bilamba, Grand Kalambo, Kadouve Moeni, Ba Collection, merci. Dr Yvonne d'Almeda, Junior Mukuna Maître Toro, 450 tolo na tolo nae, Junior Mukuna Ben Ape Sombo, témoin na Matete Solo, MP Idari, Kaklo Kakonde. Junior Mukuna. Ngale na zana ngola, et puis kala mingi te tozo la riva Mèche Gims na Robeta na ye, et puis na Robeta suna Dadju. Déjà donc qui soclo de Paris yo yebi masonné zokende moi to ba mingi ezate parce que mboka na mboka zana ba continent ngotanga wilo longo ba confirma ki e bongo yo ba yebi ko na Congo robo ya pona nini. Voilà. Merci na Gacho Noble et Nobicité d'Alessa Douve Moeni Ba Collection qui tokos. Merci à internaute tout aux opportunités grâce David Lutete to ana Mèche. David Lutete binango Angola bandima yo Congo bandimi yo akumula Simba e dansa Dubai mama e dansa akumula Simba e dansa Dubai. Voilà. Avec Mèche Dangui on est ensemble Maître Machine Mandela Weston Mandela Weston oyoki mipende wana vena nga Mandela Weston. Basé belé donc il va faire un tout open à bois quitter na zarana bino. Voilà. Merci na Kize na caméra, merci na Ginosto na image pour la qualité Ginosto qui te console on ça la clip bien en boga contacter Ginosto qui te on est ensemble en scène pour moi Dangui na tu vas dédicace vite fait puis numéro contact pour na basir bon na poste ba communion na WhatsApp na ba réseaux. Basir ko bazarana poto ope ba leka na ngola ba yebinga. Oyo pe bazaka bazaba angolaise bazarana poto ba yebi numéro za 935 955 201. Soko bengi ngoza mutalingala orozwa ngamo ko Mèche Dangui leader na bino na mboka. Soko zape muta portugais orozwa bata portugais na kati. Donc numéro na nga yango wana ope baza na posa mabanga parce que album asikezo ninge bima oto bengi julgamento final na portugais na lingala tolobi jugement dernier.
donc kala mingi te zobima oyo aza na posa libanga na ye na niveau poto mpo nazoya mpe poto kala mingi te nazozonga lisusu poto kala mingi déjà moi toloba nalobaka te parce que nalingaka te bana naza vanteur mpe oya mikumisaka non eza merci ndenge oexplike bongo nayaka na nga baportugais totongisaka mpe deya basala minene donc nazoya wana kala mingi te gezi divanga famille divanga bino nde makambo donc bébé dos bébé message balobi beni na lunda yo nde makambo donc j'ai migenyema kaklo kakonde fille kakonde merci pour le soutien tozela bino le 4 toza na bino shalom Sepela TV eye na makambo ya sika lisusu o ba chaîne ya France eza na kati ba chaîne ya Congo eza na kati ba chaîne ya Londres eza na kati olingo na makambo ya politique ya sika o parti AA eza na kati o parti BB o CFAIO eza na kati ya Sepela TV bouquet comme ya muke boye o tina poche voyager na ngokeno partout lingi na bouquet no ya Sepela TV même ma biso n'engozo même biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.